Congo check check TV. Yasi ba mutombo. Congo check check TV. Mbote na balandi ya Congo Check Check TV partout et si ka obozali vraiment Jerry Kobetox na bino yeyo animateur azo sepelisa bino o azo salela bino ba sujet toujours na chaîne internet na bino Congo Check Check TV nde makambu ya boss o nazo pesa mbote Papa Sibu Mutombo leader à Pembe ou a pesi une opportunité à koleka na chaîne na bino oyo et surtout na ba sujet to so salela bino bozo komela biso merci beaucoup to sentir que to zana bino elongo tozo sala toujours musala na site internet na biso oyo alors lelo Jerry Kobetox aza yemoko na plateau te azali toujours na moko ya Congo Check Check TV. Il s'agit bel et bien de Tantino Det o tozana ye na Congo Check Check oyo bozo apprécier pe mingi o bozo koma pe mingi tozo sala bino musala menga na kolobaka ka boye tant que Jerry Kobetox et si ka o na lobi mabe bolimbisa et si ka o pe Tantino Det lobi mabe bolimbisa bokomela biso et si ka o mabe ezali poto bongisa poto kende kaka liboso. Alors lelo tozana sujet moko oyo tokolobela na plateau na ngai awa nazana Tantino Det sujet ezali na kati ya bolingo to na kati ya couple papa to mama nani akosaka koleka. Voilà, j'espère que lelo et que ça la bino plaisir na sujet auto tcheli bino lelo nani akosaka na bolingo makasi nani azana pourcentage likolo makasi mais avant bon mon Tantino Det to kopanza na yenteke na sujet na biso lelo moi mbunda bokoko et to ka moi moke système ya papa na biso Georges Mbanda et bon tozonga juste après. Merci beaucoup, j'espère que voilà vous kolanda munda bokoko et toka système ya papa na biso Georges Mbanda et Tantino Det yo tozana déjà na plateau o to kosoana sujet oyo mbote Tantino Det. Mbote papa Jerry, mbote na balandi na biso nyonso ya Congo Check Check TV, mbote na mopawe na biso papa Sibu Mutombo. Voilà, alors mbote pe nga na bakisi so mbote na ba communauté na biso mobimba batu tout bazali banda ya mboka na pesi bino mbote na ba province surtout na Kinshasa. Oh là là, bato Kinshasa pe bakomo komela biso Tantino Det bazo tala internet makasi et belé bazana ignorance style bazo lobo Kinshasa tala internet mais bato ya Kinshasa bazo komela biso surtout na Congo Check Check oyo suka musala kitoko. Alors Tantino Det lelo tozana sujet bino ba mama na biso ba papa na bolingo nani akosaka mingi nani oyo aza na pourcentage ya likolo po likambo yango nde ba oyo bazotala biso balingi bayeba lelo de bango pe kata na kaka lelo. Papa Jerry soki osengi pourcentage na loba soki tozaki na classe mutu azwa ba point belé na pourcentage na loba ba papa ba papa baza na 98,2% ya lokuta 98, donc bon na boy ko chaka 100 moni moi na classe penza poizo 100% ezaka moi passe yango na pesi penza papa 98,2 na boy ko komata na 5 na succès na 2. Voilà, au succès na 2 pour ver biso siko lokuta ya papa ezaka neti nini oyo ezolakisaki papa kosaka mingi. Papa Jerry oyebi ba papa tant to kutaninga na yo yondo bandi olobi o mama na lingi yo na ebite so bolingo ngwa liboso na pe utarabino wapi na ebite nde nzamba sela bino olobi olinginga emsu na ndimite me malembe nazotala pe na sepeli tipenga pe bolingo wana eye kobota mesko yanga bolingo eza penza authentique et boti misisati ezoke malembe type ekoli type evandi mais oya yo ndie eza kaka nguba moko babwaka kilikelo azelo esalika mwa fleur boye baye babuki bakanise nguba eza na se nzoka nde ezali na onka bakasa pamba na se boye bolingo eza te bazwi sungu bango okeso oloni yango su quelque part et ça isu moi bakasa wana olongoli na se nguba eza nde bolingo ba papa yango bolingo ba papa et lo na kamisisa te bolingo na bino ezaka ya likolo nde tindaka bino na lokuta mingi
or mama soka alingi penza evandi misise eboti. Papa Géry omoni tangu yo yebisinga ke olinginga nga na ndimi nazwi motema nanga na pesi yo po yo pesinga pe oya yo me yo lio pesa nga ya yo pesinga ka je t'aime ya munoko me motema na yo bombi yango na maboko obimi libanda ozwi su je t'aime musu etikalaki opesi na bonne nanga azaki na salon nga na tikala ina chambre na je t'aime nanga na salon opesi bonne nanga e musupe okende otika petite sœur nanga na classe na bana na yo je t'aime wana opesi en petite sœur nanga na voiture okomi oke na musala secrétaire na yo je t'aime mususu opesi ye olongwe wana soki ozalaka professeur soki ozalaka nani okeye pa élève na o papa wana ba je t'aime nyonso wana ezaka bolingo ezani yaonga nabi nandimi peteke ata oyanga wana ezaki ya solo po mutu moko akoza na ba je t'aime ya solo ebele bongo te oya yo obimisa oyebi soki déjà fraude ekoti na eloko moko balobaka oyo nyonso etikali eza annulé donc ata je t'aime moko asolo eza suti eutaki pa mobali eza te. Voilà, papa bazolanda yo. J'espère que nga naza molobeli na bango na kotanga ba email ya liboso oyo ndeko na biso Freddy Chibango alobayi na nga na tuna yo bino basi bakopesa yo mbongo okende zandu to wenze okokende boye l'air mususu nzela mususu eye oyeko bimana pokwa na misu na 15 ya papa zoya ayeko kuta biloko nono na ndako ya kolamba nanu te ozolamba nanu lemsu yabike ayai azoya mamoko azoya kolia et puis kaka bongo to tiki bongo te o naza pa ba mama babenga pa ba mama boy oza pa ba mama ti ozao na baninga no moko quelque part ni so tone zaka lokutete ba mama bosala papa Freddy Chibango oza papa nanga na ebisio mama akosaka botuninga pourcentage ya mama te mama akosaka 30%. Oh mais lokuta ya mama wana ndeko na ngai papa na nga yeba keza eloko moko o balobi na français fignolé eloko moko bien réfléchi tant moi si akosi donc eza neti ya likolo ya mobali ya ba je t'aime ya pampa mbati de kokosa likolo oya bino ya ezaka likolo papa mwasi nga naza mwasi soki nalobino naza wenze naketa la mama papa nakosini ezaka na kati ya trajectoire na nga ya wenze ezaka kana nzela na nga ya wenze nasali yo mabete yo ozosala nga mabe yo ozosalanga olobi nango ke musala mais na nzela musala wana badega nini osala te na nzela no musala nga na keka wenze na lobi namona camarade nanga kale na koti na pesi mboni mais na kosi yote mabe otozolobela ya lokuta oyo komi ko nuire na bolingo. Voilà. Okomi ko nuire na bolingo bandeko bazolanda biso yebisa biso skomina la star abina tuna yo yepaza mama mais oyo esala makakati ya ba mama omona mama moko azobokola bana na ye to mwana na ye mwasi mama wana secret ya kolongola bazemi kaka ye na mwana na ye na papa yebi likambo te wana soto ezaka lokuta te bazokosa papa te papa ebika ke mwana nanga bakobala ye moseka papa ebika mwana nanga bakobala ya bota te ato alongola bazemi te mais nyonso na bozobombela papa eza lokuta te. Ya omoni mama aza gardienne ya ndako mama ozomona mama azo gérer bana mama azo gérer papa oyebi ke papa kozala pe abali aboti libanda mama yebi mais jamais bete libana lisolo pona ni na boyi bana batomboka nayebi pe ke mwana pe asali bêtise boy nayebi si pe papa te point na boyi moto epela na ndako wana mama ya solo azakani mwana ki asali buso ba mama azwi atomboli libele lobi na ba sweli otie mabe wana ufiniki yango libele wana nde mama eza lokuta naloba na benga lokuta moko constructif yo comme employé nalobi eza lokuta constructif pourquoi parce que eza
kopanza bolingo na biso te. Eza koboma ndako te. Or lokuta na yo papa eza kozokisa motema, eza kopanza nga na yo, eza kopanza foyer, eza kopanza famille, nde place pasi ezokota yango wana. Papa Jerry oyebi mibali tozaki na papa na biso moko azobisa mwana nabi nga na kamwaka yo zonga na ndako minuit poani makambo nyonso osalaka na butu wana nga nasala yango na moi. Papa na biso wana azalaki 18h au plus tard 19h soki 20h ekomi akomi te bokomi inquiet mpo na nini 18h aza liboso ya ndako na ye me oyoka mbula oyo aboti 2 ans après aboti libanda azobisaka mwana makambo nyonso ekosala maka na moi omoni yo kovandaka te mobali na nga te basisaka mosala 16h 17h azomi biso toza na bandeko na poto toyokaka basango okoyokaka mosusu basalaka eyebani ke asalaka 3 fois par semaine asalaka semaine oyo aosala tongo semaine okuna aosala butu semaine okuna aosala poko mais ye asi arrangea programme na ye nga nayebi ke lelo comme asalaki 2 jours na po butu lobi akopema mais yabi ote un ami n'a pas travaillé l'autre fois nazo remplacé ye ngai nazoke mosala papa lokuta azui casse-croûte na ye atie na boîte azui mwa koka na ye atie pembeni azui saki na ye na mokongo yebika mobali ake musala nzoka nde msuka 2 maisons à côté kuna avandi kuna je t'aime nyonso ya ayebisaki wana ake kosisela ngo na pokwa pe ayo ma chérie je suis fatiguée. J'ai beaucoup travaillé. Yope bandi kolenga ona lambelo nasa lokuta na lokuta. Tantino det tango beti lisolo ya poto wana bandeko na biso ya mibali lobi bazokosa bakosa bandeko na biso ya basi mais kaka biso pe tozoka na masolo bandeko na biso pe ya basi okomona pe atiki papa bo alobi na ki hôpital na ki na no balandela soin nga soki nini bo OK abaluki na yazali na flamingo moko bo quelque part na muntu moko boy. Ya solo naza maman na lukate que na couvrir kaka mabe na ebité peut-être biso na Kinshasa tozana nuna moins respect wana ya aspect wana ya libal wana bandeko nanga basi na lingi bino mingi pona mwasi neti bino mais pour ne pas être l'avocat du diable na Bible tika nzamba simba mitema na bino pe minoko na bino lokuta na bana basi ya poto eleki ya eleki ya tomoni mususu alongwe awa kei atika bana awa kuna yebisa mobali te akomi kuna nzoka ndaze na mwa mutune moko akala azalaka awa mbala musu papa Jerry to solo la lisolo wana mutune moko akala kenda atikalaka ko bengi sote yo komi kuna mwana bato abengi sio na pasi na ye obeti e babali boeti moko akendeki akomi mwasi bo non nabota nanu te nazonga nanu classe nasa nzoka ndazo betaka ba recherche aluka na mutune wana ti ba croiser kaka boy asundola mutu abengisa ye azonge po yango nazo ebisonga bi mwasi aza bombe moko dangereuse si yango to na bino eleki te to eza mukeme à forte densité comment employer vraiment to mukeme à forte densité c'est comme ça que je peux expliquer ça mobali aza frivole akosaka na légèreté moi si penza soka bia beta ko do omoni mutu ozo beta ko bi na obete place oyo nde na kozoyer kao ezate ona bete mwa bambata na matama o mibali basalaka waneza mwa bambata itamo leli me opangusi me moi si obeto penza pa obimi mutu nyonso akomo tu no me master nini oyo eza nini okobeta lisolo po elekeli yo te mwasi akosala nga boye te abeti yango penza na sa mutema olobi wi okwei osi omona mutu babeta yo ku awa boye
na masube bimio okobombela nani donc po mona likambo mwasi asali yo mwayo bombango ezate tantino det ngana okindika ndiko mo auto oyebisanga dernièrement wa avant tout ça la sujet alobi nanga Jerry nga vraiment nakoka ko maîtriser te mokilo eza ndenge nini abi lelo basi po ani ba kosa biso boye abi soki lelo babi basala test ADN ndenge lelo hôpital moko na kotanga kombote na limité yaki a o basala ngo file abi bane belé ba kobima bana ba papa na bango te. Est-ce que c'est vrai? Nous sommes dans le côté à moi si. Moi si nde na lobina ozala avocat du diable te. Moi si nde ayebaka mukolo mwana. Moni mama ukova na mama na ndako soka ebisio ke mwana azaya yo. Azaya yo. Soki pe un jour alobino kazaya yo te. Na kobeta lisolo ezande konanga ipenza nde konanga. Aboti na mwasi bana 5. Un jour na habité ce baswana kinini. Mwasi akomika omoni Jerry papa na Jean-Marie. Omoni Blandine papa na Kinga. Omoni Alphonsine papa na Kinga. Et puis un jour abino na lobaki yango na zaki na kanda lokuta. Lokuta. Ce qui au parvenir à ta kanda et sali ondengeni. Yo maman au parvenir kotanga mobali mususu ke yende mukolo mwana lokuta. Et loko ane suka anate il faut mona ba dega nango moko ya bana o ya tanga ka lobaka aza mwana ndeko nangate. Cette fille là est partie blessée à tuna mama wapi papa nangai na ebité soki ayebaka susu likamba olobate l'enfant est parti abindenge na kebo comme oyebi papa nangate okomona kangate nandenge ngana kokufaka okomona angate la fille est partie azui banzela na biso aba mayao amata tozwa sangoke akufa bakundaye kuna tomona ebimbe mwana ana yango nazo ebisa yo ke mwasi aza bombe moko na ba effet moko Hiroshima et Kosa. Voilà, merci beaucoup. J'espère que bandeko bozo na biso ngana oloba na bino kaka ki na Congo check to say la rabino kaka musala so ibo lingi to continuer deuxième partie na ngwezala oui tozela biano na bino bo pesa biso pe par rapport ya o tozoloba awa tozoloba ke na bolingo nani akosaka mingi maman d'être lobby awa tantino d'être lobby awa ngape na intervenir na bandeko ba pe ba pesa ki likanisi na bango mais esuka kaka wana te bobenga biso bokomela biso si c'est réellement ezaka papa ndenge tantino d'être zoloba papa ça la pourcentage à likolo ba maman baza na pourcentage bouquet 30 mais et moi makasi le coup de bango ça bien organisé donc c'est un peu ça donc bombe moko ya makasi ya mabe poison moko yo soki ozui ango ki sezalate ya mobali ki sezalaka akoya abondeli asengi pardon et puis musuba efe nango pe esili nango mais ya moi si papa j'insiste akufaka nango musango mususu pe na kufi nango etikali ba conséquences na bana na bakoko etikali ka koko na biso wana abotaka na mutubu yango wana mwana ana yaka yango wana biso bakoko tozo subir ce que olandi bien likambo wana bandaka wapi mwasi azalaka mwasi onzamba sali mobali bavandi na bango bango mibale bayokani kaka salika mwasi ndaye komema zizani entre mobali na nzambe na ye obazaka na bango kosola bien mwasi ndaye abimisi mobali mais comme balobaka toyebi te so pe nzamba ngo ayebisaka mwasi yango ni yango ngape na mituna kana tantino de ayebisaka bino nini nasekana papa Jerry wana so na ebisi oseke na bomi kopi na ngana nzambe. Voilà, merci beaucoup. J'espère que l'icanission on surtout etika la kaka na biso to salango nabino elongo. Alors aimez voka donc masolo eza bien na Congo check Christine Madimbu maman Rachel Banfumu donc masolo eza bien. Alors maman na biso pesa moi conseil
na sujet autosali lelo oyo na bandeko ba landa biso peut-être o ba mesana ko landa yo ba ebiki Tantine Odette na bango lobaka bien moi conseil na mutu alingi asala lemsu mabe moko boy to lokuta moko boy atika ya solo bandeko basi bosilikate ba yaya nga na zabino mais comme na zabino il faut na lakisa place mabe ezali na ebiki basi ya malamu bazali ente mama Edith yanga na bundesi na ebiki oza mwasi malamu oza mama oyo soki batie 10 yo za parmi ba 8 oyo ya malamu wana ona kobeta tolo na ebiki te ya kosaka te aza mwasi sage me na koyebisa na biso baoyo totikali toyebaka ke lokuta ebomaka mboka lokuta epanzaka libala lokuta epanzaka ndaku bongo mama azopanza ndaku aza ndoki ti mama salami po apanza ndaku te mama salami po atonga ntango yo ozozwa lokuta ozomema na ndaku na yo mama ozokosaka oyo yo olobi ke yo na ye boza mutu moko mama ozoluka ye akufa to ozoluka ye aumela na mokili nzoka nde tolobi aumela akoumela ndeni soki oyelaka ye lokuta ndeko na ngai bandeko na ngai bamama tokitisa mitema toyeba ete mama aza ya lokumu soki nzambe atalaki mabe na mwasi te o mwasi alongoli mobali na pembeni na ye nzambe mobimba vandi kati na yo pour te donner une seconde chance apesi yo a récupérer yo nzambe a récupérer yo maman c'est pour te donner une seconde chance pour s'améliorer pour sala makamba malamu yango nazoyebisa yo oyo ozalaka na lokuta non tika yaya moi c'est lokuta c'est une femme désagréable bibelobi c'est comme une carie dans la bouche mobali no akoza mobali esengote moi c'est salami pop ozala esengo ya mobali pope selengi na ndako soko zo pese lengi te likolo lokuta mobali no oza mutu amawa na pesi sumbote mingi pe na insister na maman Edith na ebike tu es une femme sage et une femme polie que vraiment nzambe abatela bino voilà nzambe abatela biso ngape na kena mbala moko na kopesa Marie to sali sujet kopesa pe ba papa conseil na moni mama Tantine Odette pesi ba mama conseil papa zala sembo liboso ya mama koko seza malamu te kaka ndenge Tantine Odette alobi ekotisaka satana ekotisaka bokabwani donc zala kaka ndenge ozali wana kolanda te bato baloba no libanda yo soki mwasi nasala ko bo amonela ko non l'amour supporte tout oui. Eloko eza clair yebisa mama to sala boye donc biso to lingi to sala bozala kimia et sika o nyonso bozali bozolanda biso. Merci beaucoup à mon boss boss Sibu Mutombo papa leader à Pembe ou à Pesinga Tanazala na chaîne Oyo. Merci beaucoup na Adrisha Motometre Beba Zibeba, merci beaucoup à Nji Soukari et Mevoka Rachel Banfumu Mina la star Nazoli Lamabe et puis merci beaucoup à Freddy Chibangu Wakwetu Diamezandeyo tokutana na émission koya mais beaucoup mais la biso tokozala toujours pour nous la bino musala tokutana na émission koya ciao. Congo check TV, merci beaucoup Mutombo. Congo check TV.